nyonso abozwami pona kolanda Mag FM esalaka nga esengo ntango nayebaka ke bozalaka ebele pona kolanda biso poto informe bino nini ezoleka na mboka to pe libanda ya mboka. Tofungola Mag FM ya mokolo ya lelo pona koyebisa bino que après ba consultation ebele oyo ekumbamaki epai ya Augustin Kabuya oyo azali informateur ya président esili kosala ete Judith Tuluka aeba kobima premier ministre na deuxième mandat ya président Félix Tshisekedi eleka kinenge nini pola. Azali désormais premier ministre ya mboka Congo awana RDC après ba discussion ba échange pe ba consultation o ezalaki mené pa ya informateur Fimé Blanche et Salemi na kati ya primature et ezali bongo Judith Suminwa Tuluka o azali une des 16 femmes ya gouvernement ya RDC et pa wapi asumaki ba fonction ministre ya plan. Et sengeli koyebaki premier ministre o akokumbela masolo pe akozana mosala ya former gouvernement o yesengeli ya accompagner deuxième mandat ya chef de l'état azali bongo moko ya basi ya bokasi o bakumbela masolo pe asala ba preuve na na ba agence ya système des Nations Unies na cercle technocratique. Et sengeli koyebaki confiance ezali na tina ezala gagner pa ya chef de l'état kolandisama na ba capacité na managériale pe scientifique et sali preuve poete Judith Suminwa abenga malelo premier ministre. Tosi manabokuse Judith Suminwa a landela ba étude na ye na université libre à Bruxelles na administration pe gestion à personnel orientation travail na ba pays en développement et pas wapi ya décroché diplôme ya master. Azapel isusu titulaire ya licence na sciences économiques appliquées na ba faculté universitaire catholique de Mont. Et sengeli kosimba ke Judith Suminwa a zape bongo diplômé na comptabilité na école ya promotion ya formation continue pe azabongo na ba titre ebele o esali kilelo azwa esika to ebonga ya kobenga ma premier ministre ya mboka Congo. Toyebake oyo ezali important et ezali population ezali kozela mosala ya makasi po etaza mwasi ya yambo azwa confiance oyo ya chef de l'état na pays oyo démocratiquement eza avancé pe peuple azali purement ko souffrir na o etali makambo ebele bele. Mwana mboka Ongala Zaira Franci oyo azali président communal ya Alliance de démocrates chrétiennes du Congo ALDC parti cher ya mwana mboka Adel Kainda asili kolobelela na o etali nomination ya premier ministre na deuxième mandat ya Félix Tshisekedi ndenge baponi mwana mwasi asaleli biso duplex oyo kuna na Goma. Ezali défi oyo chef de l'état azolinga kosala pona kolakisa eke mwana mwasi pe azali lokola mobali. Kaka lolenge tolobaka pona parité yango choix ya chef de l'état ezali mabete. E kozala kitoko lisusu makasi soki batikeli madame Judith ta ya kosala musala lolenge esengeli. Parce que passage na ye na bisika oyo aleka na PNID na passage na ye na ministère ya plan ezolakisa eke azali na bokasi moma oyo aye kotia mwana mwasi eza moma moko difficile ye ako travailler moko te en tant que chef du gouvernement ba ministre na ye il faut batikela état ya ko former gouvernement malamu gouvernement oyo ekozala ayeba kotia batu oyo bakoki kosunga ye ekozala mingi lisusu chef de l'état a soutenir ye tina suka ekosenga na famille politique ya chef de l'état ba soutenir ye ekozala malamu mingi akokoka pe ko relever ba défi wana oyo ezali na mboka na biso. Nomination oyo ezali hasard te parce que madame Judith azali mwana mboka soki totali na kirsis na ye lolenge aleka azana compétence oyo esengelaki batia ye wana badefi oyo bazotia liboso na ye ekosenga kaka biso nyonso ba congolais tosimbana loboko tozala mutu pe bo moko ekozala malamu mingi bana Congo les familles politiques ba parti politique na ba nyonso oyo bakozala
ensemble na gouvernement ya madame Judith bazala na ye ensemble pour que bakoka ko relever ba défi oyo. Bakinwa pe bavandaki kimia te basilaki kopesa makanisi na bango na nomination ya Lolenge mwana mwasi azwi ngwende étant que premier ministre na deuxième mandat ya Félix Tshisekedi bolanda ba propos oyo. Pona ndenge lelo tokomi na premier ministre oya mwasi ngai nazali de même avis que les chefs de l'État pour na choix oya porté na niveau ya mwasi. Alors pourquoi nazolo bela bongo puisque depuis que Congo exista nanu tozwa mwasi te asime nini poste wana lelo osoko landi ba rimer mususu ebande kolobama na ville prophète ya Kinshasa ke kaka ba gouverneur ezaka ya mibali. Pourquoi pas cette fois-ci ba pesa na mwasi te asime poste en tant que gouverneur ya ville prophète ya Kinshasa. Mais lelo chef de l'État outi ko démontrer que ezaka ka mibali te nde ba ko asime poste wana to ezaka ka mibali te baza na capacité ya ko relever de fiwana. Lelo o toza na mwasi. Nga naza de même avis que chef de l'État que mwasi pe aza à mesure ya ko relever de fiwana. Moi je pense que le président n'a pas tapé à côté. Personnellement, parce qu'elle a jugé utile pour le moment, comme il a tenu à ses promesses. Il a dit bien sûr qu'il va nommer une femme à la tête du gouvernement. Ça revient aussi de ses responsabilités régaliennes de nommer. Et cette femme, si réellement elle a des compétences, je ne vois aucun mal. Les capacités sont les mêmes. Les capacités, on peut les retrouver chez les hommes tout comme chez les femmes. Si Notre-Dame qui vient d'être nommée Premier ministre peut avoir les capacités et qu'elle peut être à la hauteur de donner aux Congolais ce qu'ils attendent, tant mieux. Je ne vois pas pourquoi on doit stigmatiser les femmes, dire non voilà parce que c'est une femme, elle ne peut pas travailler. Seulement il y a des hommes qui ont échoué. Tantôt aussi avec la femme. Peut-être qu'il y a aussi des femmes qui ont des qualités par rapport aux hommes. Moi je trouve que c'est une bonne expérience. Attendons voir ce qu'elle va faire et on pourra critiquer après. Nous ne sommes pas contre la femme. La femme aussi doit briguer certains postes. Mais le climat politique que nous avons, nous devons tenir compte des climats politiques. Le président devait tenir compte de cela. Mais essayons un peu de voir si la femme aussi fera quelque chose. Mais moi je crois que compte tenu de le système est déjà mal en bas, même si vous mettez une personne qui est bien, quand il vient là, s'il ne change pas le système en bas, rien ne va changer. Tokende libanda ya mboka pona koyebisa bino ete azalaki investi lelo comme 5e président na mboka ya Sénégal. Président Diomaye Faye ayebaki kozwa kita bokonzi na ye lelo elekaki ndenge nini Elvis Neti apesi biso ba détail. Azalaki, désormais officiellement investi dans la fonction de président de la République, président Bassirou Diomaye Diakar Faye, Azali, nouveau président du Sénégal, a côté officiellement dans la fonction de président de la République et Salemaki Léon na Sénégal, Ndimelangai, au kozwa ide tende tikaka ba image ezali ko démontrer Aza investi 5e président ya Sénégal après Macky Sall, wapi Azali ko kumbela désormais masolo na niveau ya présidence ya Sénégal. Ndimelangai et Sengeli Kosimba que président Bassirou Diomaye Diakar Faye aza nouvellement élu pe investi lelo a yebaki kozala na côté ya Ousmane Sonko azali une ya figure ya opposition ya menaki komba makasi na qualité ya secrétaire général ya parti Pastef et pa yebaki ko renverser pouvoir ya Macky Sall azali prédécesseur na ye. Toyeba que cérémonie investiture esalemi lelo et zalaki organisé et pa ya conseil constitutionnel ba kumbelaki masolo pona ko investir ye en tant que président ya Sénégal esengeli koyeba 5e président pe le plus jeune président na âge à 44 ans depuis histoire ya Sénégal kino lelo azali ko kumbela masolo et esengeli kosimba ke azali bongo investi pona ko respecter délai constitutionnel et pa wa petit ba ko organiser ba élection avant azala remplacer pa ya président mususu oyo etalisi preuve ya maturité ya démocratie na ba pays africains et pa wa pesengeli kolanda pe koyeba ke ba pays africains zali purement indépendants pe zali kokumbela
politique na bango na ndenge sengeli mais na ba légitimité na respect à constitution boyende ezalaka tozali kutala pe toza kojimeli. Tozonga na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, pour na koyebisa bino ete ouverture ya session ya mois avril 2024 na oetali conseil économique et social et baki na kosalema mokolo ya lelo na impact pe idéologie le kaki ndenge nini bozo ba détail. Ouverture à session avril 2024 Salmagi Kitoko avec impact d'idéologie, l'Assemblée consultative à Conseil économique et social à un des spectacles à Palais du Peuple. Payé Masole Koumama Kitoko avec impact d'idéologie du Mélangaï Moana Maman et pas le cerveau moteur de la République, l'homme aux idéologies multiples, le président Jean-Pierre Kiwakana au Liboso à Conseil de la République, peut invité de Marc Lokola, Madame la Première ministre Judith Toulouka Souminoa, peut au cadre de Moussou Yamboka, le Bela Kibavi adopté dans Conseil économique et social au Italie, acquisition cette atelier de détection pour la combattre la ressources néango, sécurité alimentaire peut processus de décentralisation face à la difficulté mise en œuvre en Amboka Congo, bakisa likolo na situation sécuritaire na est RDC. À l'est de notre pays comme depuis plus de 30 ans, la violence continue de ravager les tissus sociaux et économiques. Les mêmes auteurs, sous les mêmes prétextes fallacieux, confondant parfois causes et conséquences, se maintiennent dans cette aventure meurtrière. Avec malheureusement la complicité d'une communauté internationale peu concernée, on réécrit l'histoire sans honte et sans scrupule. Faisant fi des épurations ethniques de la fin des années 90, les innocentes populations de l'Est sont condamnées à mort par une loi non écrite, mais manifestement approuvée par les donneurs de leçons qui, hypocritement, sortent de leur tanière pour critiquer l'application de la même loi, mais cette fois-ci écrite, dont l'unique péché idéologique est que celle-ci était abolie par eux et ne devait donc pas être ramenée en circulation par les victimes qui ne cherchent qu'à se protéger. Et Sengel Mobaït na Malobanae, président du Conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana, a le bel qui peut obliger à participation à une session économique et sociale, environnementale et culturelle à Côte d'Ivoire, par invitation à une chambre basse Assemblée fédérale à Russie dans le mois de mars et Outi Koleka, sans oublier signature en convention en collaboration entre UCSAP et Conseil économique et social à RDC pour le lancement études approfondies dans Makambotali climat à Wanamboka Congo. Bissomak FM tout le monde a conseillé une bonne rentrée consultative. 100% information, Malouba toujours. Artiste Jani Fay oyo atikaki biso depuis mikolo eleke sengi koyeba kenzo tonesi ya kipe bokunda minango esalemaki mokolo ya lelo bozwa ba détail na commentaire ya Elvis Smith. ezalaki déplorable kota na ngambu ya ba comédien ya République démocratique du Congo o bauti ko perdre moko na bango Jani Fay ayebana bongo na kombo ya Jani o ya rondaki molimo na epa ya Kolonzambe après quelque temps et sika wapi ba rumeur et circulaki na internet cause na yango yebana kinano te. Après organisation ba obsèque ko banana mboka France pe ko koma na mboka Congo ba comédien à ville province à Kinshasa na ya République démocratique du Congo en général ba se mobiliser ki na moto moko ndenge toli komona en image po na kolela moko na bango. Kasi esengi kosimba ke ezali regrettable kota na ngambo ya ba comédien o bazalaka déjà na corporation na bango tango nyoso kosenga lisungi epai wapi epai ya ba autorité po na kuya na aide epai na bango tango moko na bango azali kobela to pe akufi. Moto na etunami lelo soki esengeli kosenga lisungi po na moto akufi e kozala ndenge nini po na suite ya famille to bana o ya tiki na sima. Na yango tozali ko interpeller corporation ya ba comédien ya République démocratique du Congo baye bana kozala organiser pe baye bana kotambola malamu na vie po ete ba biloko ya boezonga kalisusu te parce que comédien azali artiste o esengeli ya vendre ba œuvre na ye pe elesa ye vi mobimba tango akokufa atika héritage ya malamu epai ya bana na ye. Ya Jani Fay ndenge kaka babengaka ye po na ye to tombeli ye molimo na ye pe mana kimia epai ya Kolonzambe pe na ba artiste comédien nyoso Mag FM et tombeli bango ba condoléances le plus attristé. Courant et Koma Likambu ya Motuya awa na ville province ya Kinshasa
ba commune ebele pe ba quartier ebele ba koma na pasi ya courant bolanda réflexion. Na ville province ya Kinshasa bakinois bakoma konyo kwa makasi na oyo etali courant Bajan ya SNEL basalaka lisusu musala kitoko te po soki otamboli na ville province ya Kinshasa na ba commune ebele oko constate que mulili ekoma mingi po courant ezalaka lisusu te na ba kote misusu courant ekoma nango ya mari de nuit e ya kakaka ba 1h 2h 4h ekieit boko sutuka na tongo boye courant ezate soki ozalaki na chance ya ko sutuka na ba 1h to 2h ndoko mona yango population bayebite basala nini po ebele bafutaka ba facture na bango kasi SNEL na ngambu na bango apesaka bango courant te azali kosala musala kitoko te kote misusu ba câble ya courant ezalaka lisusu kitoko te ekoma kozika zika alors que courant na bandaku ekomaka lisusu te na bandaku ba para électroménagère ekoma nango ba statut bikeko po esalaka lisusu misala o esengeli esala te po courant ezalaka te na yango population bazali komituna kafumba na barrage ya Inga o ezali awa na République démocratique du Congo musala nango ezali nini po bango moko ba congolais bazali ko se retrouver na courant te ba Jean SNEL bo trouver solution po mboka ezali kokufa boye kitoko te. Congolais azokoka lisusu kolesa libota na ye malamu te po biloko ekomi talo makasi na bawenze mbongo ezozala muke kasi biloko ezomata bakinois balengi. Alanga nzembo moko ayembaka alobaka que avant de travailler il faut manger. Tope adage mususu elobaka ventre affamé n'a pas d'oreille. Oyo elingi koloba na lingala libumu oyo ezali na nzala eyokaka te. Po soki mutu azali kolia malamu akozala na facilité ya kosala musala kitoko ko réfléchir kitoko. Nzokande awa na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo bakinois bazali konyo kwa mamakasi na domaine ya kolia po social ezali pasi biloko na bawenze ezali talo makasi ekoma komata lokola disjoncteur ya SNEL oyo ezali kopesa pasi mingi po na ngambo mususu dola ekoma nango likolo ezalaka pe lisusu fixe te nzokande mikolo eleki na gouvernement ya Joseph Kabila dollar ezalaki na to ya 16 oyo quand même bandaki ko faciliter population circulation ya mbongo ezalaki kitoko pe biloko ezalaki nango na ba prix moko abordable kasi après régime ya Joseph Kabila tangu président Fachi aye kozwa ngwende dollar ekoma instable ti lelo tokomi na to ya 27 ba place mususu kute komi kokoma deja na ba 28 oyo ezali kopesa pasi awa na Kinshasa ezalaka ke soki dollar emati biloko pe emati ata soki balobi dollar ekita biloko ekitaka te ezalaka toujours prix en haut population bazali konyokwama bandaku misusu po alia atonda ekoma pasi misusu kutu soso bakoma kolia yango kaka na babonane po na ba journée normale boye ndeko na bango pe muninga malamu ezalaka kaka matembele yango tozali kosenga na ba autorité batala nanu social ya mboka po boye ezali kitoko te congolais azali kominyo kwama le peuple d'abord oyo président Fachi alobaki ezalaki nango kaka slogan tope alobaki yango pona kosepelisa batu po azwa ngwende kasi na régime na ye social foin kinois azali konyokwama ba autorité bapekisa ba marché pirate bapekisa koteka na ba balabala tope na ba boulevard ya minene kasi na commune ya Selemba ou population ba préférant na bango koteka kaka tout au long ya avenue 24 o ezali na ba risque makasi bolanda elimo.
Gouvernement congolais a telemelaka mingi na o etali ba marché pirate ba wenze o ebotamaka sans que gouvernement yeba, surtout ba wenze o ebotamaka mingi na banzela lokola awa na commune ya Selemba ubino moko botala esika population ezali koteka alors que population bazalaka na wenze na bango kasi ba préféraka kaka koteka na balabala na makadam awa na avenue de la Libération ex 24 novembre oyo ezali kokurir bango na ba risque ebele ba accident esalimaka ya ndenge na ndenge po nzela oyo ezalaka mukie pe ba virage ebele tangu mituka esilaka frein bayaka kosilisa course na bango kaka na nzoto ya bateki oyo batekaka awa tout au long ya balabala alors que ba autorité bapekisa eloko oyo tokosenga kaka na ba autorité bayeba kozongela opération buka marché pirate po bakinois bazali matoi mangongi bazali koyoka te bazali komitia bango moko en danger alelobi na tango alikama bakolela bakonzi boza wapi. En tout cas dossier oyo la police congolaise esala musala nango. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepela kina édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi une équipe technique rédactionnelle édition ekumbama ki epa ya Deborah Petit mwasi ya chocolat yende mutu akumbaki édition kitoko sime caméra tozalaki na Rabi Fuka kasi tika to présenter ba mes condoléances na famille Mwamba oyo moko ya ba collègue na biso journaliste Pati Mwamba l'international créateur ya rubrique Guluyeke ayebaki kotika biso depuis semaine passée azongisi molimo na epa ya tata ba courage kaka na famille ba courage lisusu nzambe ayamba molimo na ye na kimia kaka ndenge tolobaki tokomi na suka jamais tokabwana sans koloba maloba motuya oyo papa na biso ayebisaka biso toujours nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana maloba ya papa de dadi motomayele the king Maître Billy Maloua Cléophas boyoki nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre nganabino tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso lisusu bomoi te